Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penya économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kuga na mai Bino bandeko balandi sindika télévision na epa yo kozwa milibaga ya mboka na masolo na biso ya sindika mosolo sindika ebiza topesana tobeta mpe masolo ya etali ya ekolo na biso tobeta masolo mpenza ebele makasi pamba te prose ya kamere bandeko ayenise balobi kamere aza innocent ekoto lisusu makambo ya mpenza ezopela kaka se kopela Israël mutomba boy kosenga pardon le bangamboza solo côté na ngambo mosusu kobanga komisiko na ngambo ya bayimuka bakobanga mpona nini kolongola kaka bango biloko ebatelaka basénateur wana po ete barécupere bango tozwa misolo ya leta oyo eza epai na bango totonga ata banzela totia yango ata na sociale tolia yango po eza misolo na biso kasi ndeko baati azokumba bango ekomi kosala biso mobangi na pasta lobelaka makambo mpenza etali politike oyo yango na tokobeta mpenza masolo mingi na pasta topesi yo mbote mpenza ya mbio malamu pasta na mwa lombango dossier ya kamere balobi eza politike epai ya bayoyenise balobi aza inosa mama dossier ya kamere yango napesaka bato oyo balandaka biso mpo nayebi ke monde mobimba balandaka biso mwana 2 ans bato balandaka ebele omoni politike ifo koyeba yango soki oyebi politike kolobela yango bien mais soki oyebi politike te okozalaka kupe kuna tono vide ozolelalela pango omoni bazoloba ke kamere aza innocent na bato ya ANC bon mpona biso tozoloba ntango likambo ya 15 milio ebimaki biso baidps tokangaki maboko na biso tokangaki mpe monoko na biso tozoyoka kaka ndenge bazolobaloba oyo bazwi moyibi basangisi na bango bazobomba moyibi bazobatela moyibi bazoboya koloba me sukasuka kula bango moko basala na kamere azalaki président assemblée série ya Kabila kala bayebaki batuyo na bango nde bayiba bango nde badebalaki sekre ke kamere ayibi 15 millions wana biso tozali na vérification to vérifier est-ce que eza solo eza lokuta oyo bato oyo bazobimisa sango directeur ya cabinet chef de l'état ayibi mbongo etango mpe tozosalaka bacontrôle toye komona ke wi kamere ayibaki me bato babandaki likambo wana eza biso te ezali bango moko na ngambo wana lelo ntango bakangi kamere moto akangi kamere ezali mokonzi ya mboka te moto akangi kamere ezali ngai te eza yo te moto akangi kamere ezali justice ya mboka kwa kamere ayibi mbongo ya bapeple congolais me ntango likambo ekei na justice eza ya Kabila ya lokuta te eza justice ya solo ya état de droit ya sika ntango balandeli bamoni ke wi kamere c'est un voleur ayibi bongo yango bakatelaki kamere etumbu ya 20 ans bakoki kokatela moto etumbu ya lokuta te na bajuge wana estce kamere aza enemi na bango kamere amoyini na bango batali badossier bapreuve papapa nde bakatelaki kamere 15 ans na prison lelo kamere avanda kimia te abandi lisumu nkulu avant tokóma na le 15 oyo bazosamba mais so tolandi kisi ezalaka nango na justice te ndoki bakendaki ndoki na justice te mais ezalaka na likambo mosusu soki okomi mutu okomisi mutu na geste yo kosala nde bakokangela yo
tomoni ntango bazosambisa kamere azosala geste oyo azolakisa nani geste wana aza kolakisa bametre avoka na ye po esali seconde moke maître avocat na ye ntango atali kamere alobi ayebisi juge zwa kashine juge atala mopanzi na ye na mesa amoni kashine azwi alata kolata cheka bandi 3 fois juge likambo wana bakotika yango te bakolandela yango po batuna kamere geste oyo ezali nini totyango mopanzi baye kotanga kamere marke nanu asambi te matata mponi me na sondage toyoki ke kamere bakutaki matracteur ya Mbukangalonzo na ferme privé ya kamere ntango azoluka ke basamba bakongole justice eza apres bakoyaka te le 15 bazosamba me nazoyebisa yo bazokatela kamere bazobakisela ye etumbu likolo ya etumbu au contraire bakokatela ye 30 ans babakisi na 20 ans esali 50 ans moi inane asali totika na 49 ans oyo akosala obakisi na age aza nango 62 ans ye moko nde akoyeba ke nalukaki makambo ifo nasilisa yango mama nazoyebisa yo nga na claire na maloba na nga nde omoni bato ebele balinga kolanda nga eske likambo ebimaki te biso totangaki kamere makambo Mbukangalonzo totangaki te balobaka boye lumba soki evandi basimbi yango te ebimaka solo te mais soki basimbi lumba omoni ebimi solo c'est-à-dire na chiluba balobaka bobuka bayebalenga lwenyi alwena lumuka bobu balulenga lutinga c'est-à-dire bato batangi Vital Kamerhe nde bayebani na bango biso toyebaki ke mbongo ya Mbukangalonzo ezotala matata oyo mais soki toyoki kombo ya Vital Kamerhe ekomi na kati bon IGF azali mpona kosala audit kosala bankete koyeba ke eske ya solo Vital azali incliné na makambo ya Mbukangalonzo soki bakuti ke oui ya solo aza kuna ya biso ezali biso totali justice ya kukanda mama yango tolobaka boye omoni vraiment ezokamwisa biso soki tolobaka baterme eza masesete eza proverbe te ezali likambo tozoloba oyo ezosala ntango tolobaka ke osala kwanga totikila bandeko na biso ya bateke ezali mabe te tofinga te puiske kwanga ya kitoko ezala ya maindo ezala ya mombe bato balambaka kitoko kwanga eza bateke soki tolobi ke likambo ya fungwa totikila bakongo bateka fungwa balambelaka biso fungwa eya kofinga te so tolobi totikalisaka madeso balambela biso na bato ya tiela bo eya kofinga te ezokamwisanga ke président de la république akolungula matamba na ye na Kinshasa akende kosala négociation na barebele eske mutu aloba bilobela wana mutu aloba makambo wana mutu na ezosala akende kolungula état de siège po basala négociation avant président akende Goma bazwaki bana mike ebele balalisi bana na nzela une semaine bana bazolela président de la république Faci Beto aya tomona ye kaka biso bamwana 12 ans tolobaki ke bana wana ezali na eloko moko babombi na kati ya bana wana baliaka nini na balabala bamelaka mai ndenge nini bashanjaka bilamba nde nini président oyo ya biso akoya te ti mokolo agenda ekopermettre ke président Félix akende Goma epuis biso base bapeuple tondimi ke mokonzi akende Goma mokonzi akokende Goma mais lelo mokonzi ya likolo Faci Beto stratégie na yo asengaki nzambe mayele apesi ye mayele na sagesse marke toyebaki eloko wana moto ayebaki koaplike yango azalaki te Faci aplike état de siège lelo esilisi guerre na est bana balungwe na nzela négociation dialogue ekoti te président Lungwe avant ekende premier ministre azali na Goma asilisi ayambi mokonzi azongi mokonzi atikali na Goma mokonzi akozala 10 jours na Goma akozala na Bunya Beni Ituri akotambola bisika nyonso wana vraiment
tozala bato ke Fati Beton alungwa awo na Kinshasa akende na este esika guerre esili asilisi yango akende konegosie na barebele eske bato wana baloba biloko wana mituna bazosala yango abengaki bango donc baza bandoki minene bayebi politiki te erebele nini akende konegosie na ye atoloba etat de siège esilisi masolo nyonso na este soki oyokike mokonzi azokoma kunya ituri tutu bamboka wana nyonso nde ezalaki mabe me azokoma me soki guerre eza kuna barebele baza kuna yo ndimike président akende kuna tokondima te po tomonaki Idriss Déby bakomaki ye na front yango nayebi so otali na bapassage ya télévision bakomi haute sécurité na télévision epuis otali nde bayambi ye na Goma sikoyo akokende konegosie na bademon bauti na mabele ou bien bauti na mapata demo nde yeyo na boloko awo alobi kwa nani volcan esila ifo ngai nabenga président Félix Muzitu tutu tokotsa dialogue yoka mayele moke eloko ya nzambe yokende kokosa négociation na dialogue wana kosisa volcan siko wana Vital Kamerhe siko volcan yango wana esili akosi dialogue azoluka lidusu ya komona mopepe omoni ndenge ovandi ayo na sans ete mopepe eza très nécessaire original mais soki okomi na mopepe ya ventilateur ya koluka yeboza moto ya kokofi akoluka parci par là akokuta lisu akomonisi Fati Beton nazoyebisa yo basali bisalasala na façon nyonso kobatre bavion kotia bapoison kobeta boye piège na aéroport bazwi Félix te lelo babaluki o mama na ya komi angolaise bakozwaye te aza na go bavanda kimia mpona eza na rebele te oyo Fati akonegosie nazoyebiso général waza kuna kombo na ye Luboya Nkashama azalaki soda epoke ya Mobutu ti lelo me atikali na mosala ya kisoda sans fonction bambula ebele me lelo bazwi ye epai ya président Félix apesi fonction ya monene ya gouverneur nazoyebiso aza kotadone na este ye kutu alingiamo na ta buku ya pamba te alinyeli yango na mino apekisi so bamoni na calibre okoti zamba na yo na calibre na zamba moto siko barebele yango okende konegosie na bango baza wapi kuna chef ya quartier soda chef ya balabala soda burgomestre soda tolo babatu nyonso basoda erebele yango okotela wapi guerre esili soni ekangi bango barebele bakuta wapi toza na yo ye wana kuna nako ti okoyoka 10 jours ekoki azongi awo soki anegosie na barebele ozonga oyo ya kotuna ngai bandeko balandi nayebisaka bino télévision ezaka radio biso eza esika tolobaka mosolo soki likambo oyo toyebi te ntango tosi kosala sese tokoya epai ya balabaka kifua kasi te kozangisa biso mpe te eloko nini tokoki kosala po ete tobakisa ya biso tobakisi mwa mpona kokomisa bino lisusu makasi kosolola na barebele wana tokopesa bango lisusu nzela ya bazwa lisusu bikonga oyo biso tokoyi bazwa lisusu na kabila mwana makambo oyo esalete bagénéraux rwandais bafanda pamba te basololaka na barebele oyo bango moko bazwi manduka bakoti zamba eloko bakoteli zamba eyebani te apres bozwi bango boyo kosolola bazongisa bango na mboka mpona koluka nini oyokuta ofatiaki mpona makambo mosusu fati aza na bana nde mosusu na Goma mosala akendaki mpona kopesa bango makasi na bayo bazangisi bandako na bango ekwei bana mosusu bakufi bana mosusu bazangi baboti akende kosala mosala wana akende kosolola na barebele te mpona mboka nayebi te mwa moke ya koasire bayimoka kasi pokoso ezali baosenga biso toyebisa to bino kolobela mpe ministre ya transport terrain sasa toyebi te mosala yango baministre yango bazobanga to bazosala mosala mpe tozosalamba na ndenge esekeli te otola moto akotya transport na ndenge alingi lokwa litaza te akozala nde kaka 16e titre etate ntango mosusu ate 2003 moto akokangi aza te bon merci mama avant na apesa réponse na likambo wana omoni ezala makambo mosusu epesa biso kanda
epesa biso mpenza kanda makasi ke moto mosusu soki aza pembeni awa akutani na biso omoni bilobele eza bien te lelo soki mboka na biso ebebi ekomi boye ezali makambo ya o 1+4 o tosanga na dialogue e tosala boye na boye me makambo wana esi eleke elungwe deja tolongi bango topikuli mboka na biso na buumbu wana tobotoli yango tokosakisa biloko ya barebele ndenge bato bazoloba makambo wana mokolo bakozwama bango moko nde bakoyeba solo wana ekosangana na mokonzi ya mboka eske bango bamoni faci aza na temps ya konegosie banegosie nde na kabila faci akonegosie na rebele te faci aza état de droit démocratie droit de l'homme akonegosie na mutu bazobenge rebele kabila mokolo ayaki anake rebele asalaki mikolo kuna biso twana nzela wana biso tozali awa mpona kozongisa mboka oyo na rai mutu tu azala na azwa liberté na ye azala libre atambola ndenge aza yango sika okoti na likambo wana yoka nano nde mpuni otuni ngai wana esali yo pasi komona mutuka elungweki ngasani ebaluki na niger mais destination eza zamba sikoyo ntango bakotikala na 7 miri ifo baluka bisi mosusu oyo ekomisa bango zamba ozo comprendre mais bato wana ntango bazosala yo atake congolais ozoka motema ndenge oyoki motema pasi yango makambo mokonzi faci ayeli po asilisa yango wana sikoyo likambo yo olobi deja toza nango so otali deja bato ya tennis civile baza na barenyonso wana mpona komona bachauffeur oyo basala demi terrain au moins biso oyo elunguka rond-point ngapi toyebi ke biso wana esukaka na 7e awa c'est normal mais business oyo elungwe quartier 1 eyi kosuka na 7e ozokende wapi oyo naye kosuka na 7 are ya suka te toyebi masolo nyonso yango nayebisi yo yango nazoyebisa yo omoni nde oye na rapport yoko toye na retard deja masolo tozobeta eza deja na mesa ya ministre ya transport oyo eza gouvernement ya ilunga lukamba te oyo eza gouvernement ya Samuel Lukonde mwana moke bato baza na bare nyonso so landi lelo nazalaki na kapela sikoyo nazoyebisa yo mpona tala bato oyo basengaka kolungwa kapela eza 2000 francs nazalaki wana lelo lukula soki bayokaka solo soki ndenge nini natikali koyoka te ata bisi moko bazoloba oza 2000 francs bango nyonso ka 500 tina lembi nakoti biso na kei nazoyebiso oyo eza liso likolo ya liso ministre oyo akoze akosala erreur akozala libanda tozalaki awa kaka biso oh Gilbert Kankonda kotikala mama tuma ministre affaires étrangères kotikala awa mais oyo ezalaki na kati ya mokonzi bayebaki te soki ya rapport ekomi na mokonzi 3 fois yeba ke oza libanda koza libanda neti na minute oyo ministre ya intérieur ya biso sazolandanga toyoki deja barapport il faut toverifie yango bakomi kozoba tukuna kaka na kitetele omoni biso bangaka te tobombaka pe te lokula za motete po bazwa bato kuna tozoyoka o kaka mais président alingi bongo te yango nazoyebiso ke bato wana basala demi-terrain ata awa soki bakangi amande eza 1 million ya franc congolais sikoyo kolo motuka totala nde akopesa tala awa toye changement de mentalité awa toye koboma bapeuple te toye kosouffrir bapeuple te po bakisa pasi bongo wana bakopesaka wana obandopesaka wana otikanga na banke bapesa quittance toteza amba te kopesa baroulage to kopesa bayo bazalaka na nzela misolo eza kopesa kovwamisa bango mama eske oyebi beke audit ezokota te na baroulage oyebi ke audit ekota babiro nyonso oyokaka mokonzi na biso faci beton ye moko akanga roulage oyokaka lisolo wana te ye moko akanga roulage oyoka lisolo te po bino ozoya boye tosolola na yo ozotuna mituna na opesa réponse ntango okoke yo okosalia mais biso ndenge totambola naza na makambo ebele ya kala naza na akanga roulage mpona bazofina ye mbongo ndenge batelemaka wana bafinire yango wana biloko wana ezosila yo komona ezosila te ezosila nango ezosilaka na nzela ndenge omoni oyo oyebisi biso topanzi yango sango ndenge baninga batondi boye bamoni tomoni mutu tele asala boye tokei mbangu yango ekosila parlement de
tolingaka mpenza bayimboka pamba te biloko eza mpenza na kati na biso kozomona oyo biso tomonaka koleka baye oyo bazalaka baza mpe na basoda oyo bazokengela ye moya mona mpenza mpasi eza te bino nde bomonaka kasi kotala mpenza bamama bapapa na biso oyo bakendaka na bakati ya baprovince kokende koluka biloko ya koteka libanda na kati ya kapitale awa esalaka mpasi babarrière eleki ebele bakofuta chaque barrière eza na mbongo na moto asombisaki ya makala na 5 000 fois komi ntina lisasa awa ekomi 25 000 fois ya koteka moko mama televizio zangu sikoyo ozongisinga nayebi so voyage nauti bano puiske nauti bano na makambo yo outi kolo naza mpe na baimage awa nazalaki na port ya Kikwit na mai ya Kwil nazwi barapport ebele ndenge nazoyebisa yo ke yo mpe olobi ke bakombata nde bapesaka rapport na telemi na port ya Kikwit bakilian bazolela bakolo babarrière bazolela eza likambo moko tozoloba oyo ntango tozoloba toloba mokonzi ayoka batinda baministre na bachef de bureau makambo wana échange nazalaki na Kikwit namoni bazolela babarrière batike eleki trekaseria au moyen eza te na Kikwit ndenge ozoloba ya solo barrière eza ebele babarrière mpe eza mabe te eza bien mais ndelo eleka te ngai ntango nalungwe Kikwit tokomi na ba 23h na barrière ya suka pa tokoma Kinshasa bakangi ngai balobi baboyi mutuka ekota mutuka ebima natiaki drapeau ya IDPS na liboso ya kapo babarrière nyonso bazolekisanga chauffeur nazalaki na ye afandi ye bazolekisa biso barrière nyonso mais ntango tokomi na barrière wana tokuti basoda na biso ya FARDC 8 bakangi biso olala kokende te na expliqué bango chauffeur a expliqué bango ye wana azobi kwanza na mutu wana balobi bokoleka te tobengi Auguste baboyi koyamba telefone tobengi yokason baboyi koyamba telefone bango moko babengi majoro na bango bapesi ngai na sololi na ye alobi boye président namoni yo te mais oza président bino nde bopesi mitindu me bokoleka te bokolala ntango bokoleka eza barrière ya suka na Kinshasa bakotuna banani balekisi bino toza na basi na bana toboyi mosalebe toezomona lukula piège bozotia biso chauffeur na biso wana ye wana azalaki na mbongo 2000 soki asonde mosusu azwa te tomoni bato bazali so ya mokonzi ya mboka balalisi biso wana na 4h balamwisi biso okende tongo etani omoni eloko tozoluka yango wana me tozali bakonzi balobi bino nde bopesi ordre il faut tozo exemple na bino nalalaki place wana tongo Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.